Ok, bonjour à tout le monde. Mbote na bino nyonso, mbote na beno. Amudiambo. Bandeko nyonso ya Soiliphone. Bandeko ya baluba tu betwabu. Donc lelo makambo eze belé ya koloba politique comme elengi. Donc yokason biso to banda to loba na pesa kombo Tito. Son. Bakoyoba yango. Politique comme elengi ya ndenga liboma. Donc tokobeta masolo puisque bolinga ka kolanda makambo o ezole kana mboka na biso. Tozawana pona kolobela mboka to banda koloba po à l'époque ozo kama ça c'est zotoka ba mususu to bazo bomba na banda mais yokason et yokana kala kabila kabanga ebi yokason na kingakati tozana ba dossier. Réponse d'abord, nous allons répondre d'abord le dossier de Vital Kamerhe. Donc, comme niveau nini, tozo kende wapi, toza na place nini. Toza na dossier ya libération ya ba oyo bazalaki na ba hôpitaux nini salami. Tokoloba rencontre ya président de la République oyo salamaki hier entre lui et Docteur Jérôme. Donc tokobeta yango donc masolo ezali kitoko puisque bozali kozela makambo depuis procès à Vital Kamerhe bandi puisque bino bozaka koluka tokobeta yango puisque yango nde point ya masolo na kobeta yango makasi dossier ba magistrat na salaire fatibeta combien de salaire mati bokoye bazali kofuta ma combien ba matisi bango combien justice lingi na Congo papa. Donc masori komi kitoko tokobeta dossier ya ba généraux oyo bazui pension liboso bazalaki na mbongo combien na avant bakende pension bazanda kofata na combien mais na fati ba komi na combien. Congo démocratique ya Fachi Beton oboy Fachi osali mokili na yo soit okati Brazzaville oye kovanda bona ti manda na biso esili oye ozonga. Donc tozawa na ti mokolo sokoya okokite okena weza simba zikida o meri javelo kofi okeli felo. Donc Fachi Beton zawa dossier ya évêque mokuna tokobetela yango bato bazali kokanisa biso tozali ko rêver ngai na lobaki déjà que Tito ayib chips yoyo ya bana alongo mosala oyeba ine Tito oyebi eloko ezokoma mingi bacongolais et puis eza signe moko ya ote intellectuel bomoni siko mayela bato wana bazoloba baza baintellectuel soit disant docteur akei kosala thèse na Grèce azangi question moke batuni ye monsieur Vital Kamerhe waka ningi kombo mulaya kombo mulaya monsieur Vital Kamerhe awa yo zali de faire cabinet mais na 100 jours vous allez qui quasiment fonction nini question simple nazato zalaki mais yo zalaki nani na fonction ya 100 jours. Vital Kamerhe azangi maloba ya koloba alebi tozaki nef ote na ngai nazalaki directeur ya cabinet yeni nazalaki coordinateur ya 100 jours azalaki lokola cordon moto azalaki kocoordonne nyonso bokoyeba oyebi moto azokotatone devant caméra, devant le peuple. Zambas, na yesa bino botika makambo ezala bachango justice ezala en huis clos. Ezala acharnement. Yo kaso tozawana politique elingi moko ya Fachi. Kala. Tout bazana ministère ya pouvoir ya Fachi bakoyo bason. Vous me bâti quand on va démissionner puisque si na lobaki dossier ya John Tumba
bapesi mbongo azwa asala musala ya nzela ko banda chikapa tikananga. Membre ya INC ministre wazali nommé par Vital Kamerhe. Batinde na liste ba nommé par chef de l'État azaki na liste ya INC. Hein? C'est terrible. Azimbongo ali ezana ba groupe oyo batinda ki bato baya kosala batangisa quelques membres ya futi mbongo bato wana bauti France ba mama moko baye zo ba mwa charge musala na bango ya kotangisa azimbongo alaleli combien de millions ezaka ba 18 millions la rebelle a vendu yango. Donc aujourd'hui bokoye ba yango puisque procureur a vu dossier avec petit camarade assemblée alibi petit olongwe on musala o hivi nga olongwe. Donc lelo ba longwe milité après ko longwe na milité na butu ti pourquoi bana mukamate oya yazela na la madame bango liboso bazela ka bala ka madame eri anine bala ka madame papa politique elengi moko na Congo a Zambie et comme c'est comme tout nyos pour ce que la ligne va sortir la nana il faut politique oyo comprendre Congo bozai ko ina fachi bozai ko loba wapi ba opposition na Congo wapi opposition ba nyos balali opposition sa place nini. Il faudrait que tu vas appuyer dossier ya madame oyo nani mwana mwasi nani ya sénatrice bakanga Tambo Mwamba. Donc carte na bino to yebi yango bobeta ka carte moko na Tambo Mwamba na bato ya FCC moyen bo le bango makasi zati pour preuve MLC na sida bisibino ke ba financer bango na congrès oyo basalaka dernièrement ils appellent PRD ba financer bango politique et Congo comme elengi. Vital Kamerhe devant les caméras azo le banini batuni balobi oyebi monsieur oyo ya libanais oyo ti mais yo yebi motute ndenge ko confier marché il y a 1 million il y a 2 millions il y a combien de dollars oyo ça ko yeba montu ote na pesa ka coordination zalaki na 9 personnes oui mais ni nani ozalaki ko chapeauter coordination point ya liboso yango wana puisque bokoye ndenge nini Vital Kamerhe wazala condamné tozoya na ebite ya sera kosoka wapi na ebite ya sera batuni Kamerhe dossier abandi kotatone bato bazaki ya INC bobandi kofinga IDPS bobandi kofinga fachi bomonisiko niveau na bino boko je pense bo adere vite na IDPS boyamba bolonga na bino na INC puisque INC zokufa. Après condamnation ya Vital Kamerhe bokoyoka condamnation na ye na ba 3 points oyo Vital Kamerhe asali et vous avez combien d'années bokoyeba yango dossier Vital Kamerhe ezalaki bato bazobite eza montage mbala liboso na Congo président même en Afrique président la dossier ya directeur na cabinet na télévision excellence coup de chapeau. Voilà un état de droit qu'on cherchait à l'époque. On avait dit dès que l'IDP est au pouvoir, par échange secret de Moulumba, nous allons instaurer un état de droit et la démocratie. Voilà aujourd'hui. Justice indépendante. Oh, ça que na loboko, oh, tinda boy. Négatif. Fati yamo ba bien, papa boss misala masala. Mais avant ça la yamo, Fati a dit bon, on a besoin de combien? Babana aux amis 500. À partir d'aujourd'hui, $4,000 à chacun. Magistrat le dit toloka okala président papa bondi tuzali koluka bongo siko aza dossier okufa aza siko papier oyo ngabana mufunge magistrat yoki kete fendi moya mbala oyo 4000 balles bogo yoka dossier ya Vital Kamerhe balobi bako reportango ekozala les 25. Pour l'année les 25, mais Bakei en huis clos va traiter dossier qui était pour la liberté provisoire. Bakei va la liberté provisoire, c'est pour l'année. J'ai été à Zobé là, oui bien sûr. Bon docteur Yoyaga, tu n'as été, tu vas tomber. Docteur a liberté. Oh yo, bon place c'est à fièvre.
donc il y a eu comme 0-0 azobera te donc makama maladi ezati azokosa na puisque soki bato bazali kokosa Vital Kamerhe aza na posa abima libanda akima akorompre bato baza na porte akima donc bakotikele liberté provisoire te pour preuve même en même temps ntango asengi yango barejeta yango ayokima lokola petit na ye nani neve na ye wana soki masaro siko bino bato bazali kosoutenir nani Kabeli Nzambe biso toza bana Nzambe biso tango ozomona ngai nazakendaka boyi tokendaka tout droit tango tozoloba likambo tikete biso makambo ezobongisa idps eza plan euti mosika mais Nzambe akongo lelo bakangisi komoni kamere ndaka mikangisi na boloko ce n'est pas ça ti azosamba na république ezali mbongo trésor public azosamba na ministère public azosamba na faci te wote faci asamba be mwenye na reko kamisa kaya directeur na ye wote ezali wote trésor mongolier papa mokolo bazanga mayele c'est terrible, il est terrible vraiment mwenye mususu papa kotanga kosi ce diplôme kozala na ba doctorat eza kozala mayele te okozala aussi sima ne ozala uzoba aussi ça vous ne vous avez jamais monté pour là les années d'intoxication à ça en 2023 mais tant que vous avez un dossier Fachi ezali wapi bon comprendre hein bato mosusu na Congo ezali kozarete comme ozali au salle doctorat puisque tous avez ba licence d'abord c'est terrible bato ba bombo comme mingi c'est ça bato bazal ba professeur banani tous les voleurs on doit commencer à nettoyer ces gens-là ils doivent être arrêtés. Omoni munere ndeka siko azabanda ko lengana negara bité Félix Azama be ezaki coalition ezali bo legal si soloba mutu moko azanga le mayele mukolo azanga mayele bon mesana biloko ya Fachi akosa biloko ya bongote Fachi kuta biso te président a cette confiance na caméra ya makasi ya koleka kutu même bande konaye koleka kutu biso ba combattant président lui Kamerhe na kasi koleka biso soki sokokutana président Fachi obetika lisolo Kamerhe président kolimate mais Kamerhe amemi Fachi wapi n'échec so de moto esalamaka te banini nyonso esalamaka te mbongo nyonso tito avandelela chips yoyo siko bulu esilaka te esali dossier na ye bazokata boyoka batuni maître baro ya Gombe alobi boye selon 3 points oyo batangi soki bakati moke ezali 25 ans bon ya Amida bon na éviter yekuta boye aloba na ke kozalerere te soki mosali esili ebale mpe kofi à une émission, il y a Kopala. Bon, Mbala a préparé les combattants. Combattants d'Aouzouanaï. Puisque 25 ans à Vital Kamerhe, d'abord, Ami Dazana Michel. 25 ans à aussi pardon, à aussi 25 ans. Donc, les 25, au lieu de juge le lobby que Vital Kamerhe au trahir, au se trahir Yomoko devant caméra, jamais qu'on engagé le Kouan. Puisque, à comment qu'il t'a donné dossier Zaliwana a 25 ans, soit 20 ans. C'est pour cela, excellence Félix Sekechilom, Yemoko Landing Dengini Vital Kamerhe Katani. Oyogi déjà vu. Stativi 00 bar flash et RTNC. C'était hier. Eberand, professeur, a remplacé Tito. Tito a nommé ça. Allez, Bishop Saïbana. Allez, on boulot. Allez, Yoyaban. Alunga Boulot lobby officiellement professeur Eberand, qui était un cabinet intérimaire à Zawana. Au moment où je au moment où Kamerhe pour le Kaboyo Loba, au exemple, c'est un message. Ils déjà au Ibi, au Kozanga Maloba. Au Kubanda Kotatoni, même à Oyebi, au Tcha, voilà aujourd'hui, tu as t'es professeur de Kamerhe à il faut. Question Mouké,
bazingisi question na mwana muke ya école primaire il faut répondre bantu bakatani bien sûr makambo ezali kosala ma justice voilà justice tozali kosenga à l'époque justice wana tolobi ezali justice ya faci te ezali justice ya république démocratique du Congo ezo frapper tout le monde auto kozala cité ezali te ko dépend des mesures aux arrêts. C'est pour cela que je soutiens Mukuna. Nazo senga accélérer dossier ya Kabila Kabanga. So ba kanyi Kabila mbala liboso boyo ba zanga sambisa Kabila. Bokoye ba yango. Hein? Flash. Eza fatigué. So ba kanyi Kabila ce n'est pas fatigué. Eza justice. Bokoye ba numéro bar 00 bar 6. États-Unis d'abord trompe le Mukuna ozalaki wapi? Nabanda yoluka yokala. Tonya taboro to? Ozomona. Masoro yangu wana. Donc Mukuna tozo soutenir yo. Tozo soutenir teke pona mais pona makambo ezali ko salama, bato wana ba gérer makambo ezali bazana makambo bebele ko sala. Donc tozo soutenir action na yo. Dossier ya magistrat nengo na ibisibino magistrat longwe na liboso bazali ko soutenir 500 mais na faci abakisi 2500. Hein? Zambia Congo. D'abord, on a un vieux, magistrat, donc vieux. On a un peu de bino, 10% à la voilà, pardon. Pour que le président pour que voilà aujourd'hui, les lots, Batunabiso Bazui, occasion, magistrat Bazui, 2500 bonus. Pour l'année, correction contatée. Et d'ailleurs, ce qui va coûter magistrat, na dossier ya détournement na dossier ya correction kuti mibeko ko matelaye ya koleka masoro yango wana président Faci a continué à faire na ba hôpital to sali tournoi wa toke partout président pesi autorisation na ministre Etienne Longondo à partir d'aujourd'hui Kenya na ba hôpital nyonso ya l'état nyonso ba tout bazali na banini tout ba na même na hôpital même privé pour que voir enregistrer libanda boyo ka bien ba tu bagina mama em bakina ngaliema ba tu bazali na nyongo ya 15 millions de francs congolais moko na 5 millions ce que totaliser 5 millions fois dollar na dollar ça le cola mbongo ya ba 3000 quelques ce que à cause de la mona tata to na mama mais Faci alebite yoko to na mbongo te longola nde bilamba na yo yango ba kizembo ba mama ba lebite Faci vanda na yo bon yo yako kende pa mama na website Faci ba presse kombo na l'immédiat en désordre ba changer ba kombo na ni na ba mama boti action Faci azo continuer après cette instruction ba toto bazali banda na ba o bakata na kolo ba o bazali donc ba mbongo ebele l'état lobi libanda. C'est pour cela encore cette donc nini likamosusu nazali kosenga naloba et pas chef de l'état pour la libération ya ba prisonniers oyo bazali bakangama déjà surtout ba petit na biso bakangama mususu makama bakamina sapo ezali bakosela bango ba mususu bazakuna ba Christian bazali ba petit bazakuna donc na sengi na excellence avec tout le respect faveur les puisque yonde liloba suka pona Congo après yo na Congo après zam na Congo zayo yo to banda yo sabatu banda woni matete azai ezayete bazoka na manakinga kati ya boyo lelo boyo kiso hein boyo kinene so ebetaka tant bokoyo kanini son et bandit déjà et pas wakaningi ningi ya liboma dossier ya ba généraux aux alliés bazui retraite liboso kabira banga za ko pesa bango 25000 Faci solution Faci na ba bonus Faci a taxi fois D $50,000 ba généraux tout ba logo na 50,000 tant généraux taille le bon mon conseil les apona biso mi baleto répéter yayo akina ko tadira na mopanzi vraiment mboko elengezo ya mboko tika tika
Vous comprenez que tant que Fachi bakangi depuis Vital Kamerhe, depuis bakangi oyoki ba misala partout. Ok, ici na niveau ya Guadolite, ma ezalaka te, courant ezalaka te depuis Mobutu. Mais Fachi akoti ma na courant koti na minute okende na Guado. Courant 565, ma 565. Fachi azo sala te. Oti baluba bakonyata biso kindoki. Mais c'est ça, nous avons comprendre que Kamerhe a congolais. Mais c'est ça, puisque il faut catholique, avec Nanoya, archevêque de Nabissa, Nanoya. En bon, on va saisir. Mais même à quel point saisir Nani, mais c'est un Nani à Burundi. Tina Nani na Rwanda. Kigali va salir, mais c'est un anglais, na Kinyarwanda. Makambo ezali wana suspect, il y a une mission pour éliminer Fachi. Donc, va regretter. Au moins, Fachi n'a pas dit que dans acte 24, verset 3, Fachi va choisir pas Dieu. Alors, j'étais choisi pour donner la paix à mon peuple. Voilà aujourd'hui, Fachi Azali devant. Parce que mon Dieu, image à laquelle il est. Tika yango kakabongo. Tolanda yango. Tant que vous avez vie, l'article tel, l'article 25, vie, barre 6, barre 7. Par rapport à ce qui s'est passé, Vital Yakaningi, il est condamné. Hein? De 20 ans. Papa, c'est que 20 ans, tant qu'il y a Amida, à Rotala Nage, Naï, à Bagisena 20 ans, répété. Oui. Moi, je ben. Pour que je bien téléphone, soit à Longoli Sime, à Boakiam. Bon, na moya na moni masole de pas zoroba akomi ko bati jibe mbo yo zoroba den to limisa kaka to bongisa to kena tana kasai bon to bongisa tana bagata tanzi puisque bagata kan zolo so so moko ya nani ya boboko bezongere donc nazawa na yo kaso to kolimbati na bandai ko yebisa bino bo moni politique ndenge komi bo moni ne makambo dezoken donc présence ola la té azo travailler so de monter depuis bakangi nani Kamerhe ezo tambola vitesse misala nyonso vitesse kenda na mpembeni awo. Donc mois de juin vous allez dire ce que vous allez dire ici na kotikela bandeko bazana ba question ba kotuna mais politique et combien lengi oyo tozali kosenga yango emonani makambo tokomi nango ezali kitoko tozo évoluer libération ya bana nani na hôpital président Matisi salaire ya ba magistrat président apesi ordre que Nabatutu, hein, ou bas généraux, ou bazalaki na bazozo à pension, puisqu'à l'époque bazalaki aux 25 000. Fatia bakisi bo yoki binomo ko makam fatia zo sala azola la té donc États-Unis azali ko appuyer malgré ba Chine bazali ko puisque Congo bazo ya paneli Congo ezali source mondiale ya richesse. C'est pour cela balinga ko yawo bango tu balinga ka ba yawo yango moni ba Chine bazo wele ba nini bazo wele donc yoka son to kotika ko kanga muno kote masori zo le kakitoko pour que zana biso coup de chapeau puisque makambo la kaki et monani pour le baki atango za mwana nayi na ngai tant na komona constater que te ozana système ya cop na yona ni olongwe tito alongwa ta salini c'était hier qu'il était à Sikaye donc tozo fongole libox ko nzela ya sika batu tout yo nyonso ba voler batu tout ba kozala na complice avec la Kamerhe bango tout à la télé hein uti ukabunda zo sala mabe Augustin bo moniteur ya Augustin na kabunda esike ba Kamerhe abande ko financer na moko bo monyango hein biso yo kaso mutu oyo abimisi vérité yake na batu oyo bazaba yibi ezali proche ya Vital Kamerhe mutu oyo azalaki chargé ya dépôt oyo azali chargé ya présidence de la République ozokende kodéposer et puis kozwa biloko kodéposer kokende kosala dédonnement na ba nini na ba frontière yende akeye kodécouvrir que mais président biso yo yebisi biso ke mbongo eza ya l'état mais na moni fie oyo mapango ekomi en 7 tango balobi ke yo koloba mingi te yo yaka omoni mpona bapesi liberté provisoire puisque ye azalaki na ye kaka innocent mais ye alakisi comment ndenge nini bayebi biloko donc aza na baprésidence na bafoto na bourgmestre etala l'état nana vo défie l'état
oko kende suka l'état comme c'est mikanda puisque bourgmestre avant ta zo somé mikanda chef du quartier azali au moment où la caméra zo zo organiser là bon na yebiti sori ya mwana masi JB je ne sais pas na yebi sok na été na mwana place na jeune fille bon je ne sais pas pourquoi batiaki na kombo ya mwana vital ya nani ya JB pour ba découvrir té balié ba té que zali ba comprendre que té ko JB za na la yemo kunda sombi oh l'état le vite type wana ndake ya le vite président nazana ko président le vite binobo ke na justice yale na pesi bino dossier bolandela mbongo ya l'état balandela bongo fachite puisque bato bakola bate fachinda kangisi kamere po boyezali en lokolo moli la banda ko asia ki mayo oyoki sur plan juridique dès lors ba cité haute personnalité na niveau ya présence de la République basé la démission tête oh nini donc wana président da salaki kolaki sa bolingo kolaki sa amour ya mboka ke ngai na kokende na chasse à l'homme te akendaki atala ke soki ba condamner Vital Kamerhe oyo kasiko na répondre ba tout bazaki ba debater ba condamner Kamerhe te boyo ka signe li boss ya Kamerhe bazala condamner pona nini président yemo ko azana ba juriste bazala entouré yemo ko achema to ya zolandela dossier procès Vital Kamerhe akatani c'est pour cela président débuté tina ya kotika les sources directeur ya cabinet ezate petit olongwe c'est pour cela président débuté to ko kotika et puis pour la cohésion les sources justice et travailler bien na niveau ba ko ça monsieur ba condamné directeur ya cabinet bon il fallait le mwana musala et puis justice c'est quoi frapper bien pour mieux bien bien c'est comme ça mais ça comme dit intérim c'est-à-dire que mutalo musala maman nazeli sayo est-ce que yo zali o ndenge zaboyi bon on a pas cet exemple yo za mama moboti bozana biro na ndako na yo na mobali na yo ba yebise ke te mama olongwe okena na intérim mususa zone okondi mayamo mais wala te na mate na mama oui on va pas n'importe quoi yeba makambo parce que nous avons le prestation banga pour ça directeur cabinet na il faut engager mbala mo que muto sa intérim faut pas intérim tala soki akina procédure ndengwana ba omona lokola charnement babandaka d'abord intérimaire et puis bayi ko zongela donc c'est comme ça ndeng sur plan juridique babandaka na ndengwana j'ai plein ndebe misi makamama na masi kala nyosa ba bisaki makamama ya masi tendeng ezali acharnement mais là ezali dossier que ba étouffé na dossier ya Kabila Kabang puisque na bandaki na ngam transaki message wana liboso o to aza ayibi kazana dossier na Kabila Kabang akende afunda yi c'était moi na le cas on a bien abisa batuke o to ayibi kazana dossier peut-être ba botori eloko boye pa Kabila Kabang akende bafunda yi donc aujourd'hui dossier ya nani moi biso tozana posa ya justice yeba nini salama liwa ya la shebeya armatumu nani mbudi ya Congo fausse commune ils ont un dossier belé ba une cette coalition et bomimi justice ba ko ça linoté mais je vous dis